Direction générale ya migration epekisi ba compagnie banso ya mpepo komemana ekolo Congo démocratique basali mibembo bakouta na Inde to Brésil sima na bozwami na Kinshasa na variant indien ya virus ya COVID-19. Botalisi ya INRB bomonisi ete mitano kati na bato tukumi bale na mitano bazwamaki na COVID-19 na immeuble moko na Kinshasa bazali na souche uti Inde. Soda moko ya mwasi ya mampinga ya Malawi na MONUSCO akufi sima na ba ADF kosala bitumba na base ya FIB brigade ya intervention rapide na Kilia na Beni. Ba ADF babomaki pe ba civil ba susu motoba na Kilia e pa bitumba bingali na ba FRDC. Bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto esengi mikano ya bokengi pona bapandi sango pe babundi ba makoki mabomoto sima na bobomi dimanche ya journaliste moko na Beni esengi pe boluki na lombango poso moko sima na liwali ya Imama Ali ya Amini. Ndingisa ya kopesa mangole ma COVID-19 epesami pona bana uto mibo zumi na mibale kino zumi na mitano na États-Unis. CDC kozala na likitali ya suka ya mbobo pesi bo bandao mwaminei.